mokili makambo ezui nzamba pungu tulendo fula peve Congo eza ya nzambe Congo soki tolobi ba Congolais boyo kaka totoi o kaka mama jawa assalamu alaikum na bamizima na ngai pa mama missionnaire pa mama na ngai la plus ronde basi ya nguya basi ya maombi basi oyo ate ba mama missionnaire na ebité ba mama ya moto mojali vraiment merci to ali bongo na sango ya mawa ndenge bomoni biso boye to uti morgue kotika pe bandeko bazokende cimetière moko na biso abongisaki bongo mwana na ye yango la tolobaki ke tolobi tolela la bayeba kolela touti bongo morgue ya Saint Joseph bozongi na biso tolobi pe to ya to sensibiliser moi moke ndenge kaka to message en tout cas yako la libota ya yazule ba polo ba uteki pe vacances basi bazonga ki ba grand frère propre ba feli libota mobimba ba rifine équipe Océan du Congo et pesibino penza et souhaiter bien ma condoléances vraiment Nzambe azanabino yako na libota mobimba to bota maki to kufa wana ezali bobele nguya ya kolo Nzambe nde kolo liwa en tout cas année 2023 Nzambe asa ebisaki biso peto ebisaki na bandeko na biso peto le kaki le 3 si je me trompe pas na etando ou le 4 que le 3 avant tout monde ça biso pe mama fololo na le kaki ko yebisa na ba kongomani ete Nzambe alobi ane oyo ezali bongo ane ya suka oyo satana kotele makongoluma na mabena yenyoso pe Nzambe akolakisa bongo bo Nzambe boye alobi kasi ba oyo Nzambe babanga te po ete tata azali ata ko mopepe na kufa ekoya ata ko mbonge mpela ko zanga minyoko kasi yo tombola bobele misu na epa ya Nzambe pamba te makamali bomoni to boye ya papa bomoni to bato bayike basalaki polémique oh tango papa Jean Paul wa baba la yaka n'epoka Mobutu balingaki bakitisa yango ndeko langa moto alekaki nzela wana liboso na oyo landa matambe na ye bisika ya mabe yo zo mwa malako po bongwala kasi soki yo koyo lingi bobele yo na ba obalekaki liboso yo boyi bango ndeko langa okusuka mabe tala lelo boye ya papa ekomi ngai bisika ya Phoenix ekomi ngai bisika ya bato bae eloko balingaki ba récupérer ngo politiquement bilala bango esala mo eloko kasi tala Nzambe afulange itungia bakulaka no sako kilame ngamo bokulaka ye Dieu d'état lotake tumba maman la chabienne vraiment na akien que Dieu vous bénisse vraiment bandeko la biso Charlie Chobo big Daniel Ngenda ya Océan de la presse congolaise big Daniel Ngenda ya Océan vraiment Océan azana posana yo. Merci encore une fois la maman Nzambe apambola yo na joli vraiment na Suisse Nzambe apambola maman Samuel apambola papa Michael apambola papa Alfred na maman Clarisse apambola pe maman Célestine apambola maman Célestine locale mais en États-Unis apambola bongo Emmanuel na Toulouse apambola Charlie Chobo apambola ya Apollinaire mona lemba ya Tango apambola ngai vraiment kilata apambola ngai vraiment Anita Babé Zamba pambola yo apambola bakoka Lumumba bango sur la plus trondée la mboka ya ba maman missionnaire basi yanguya basi oyo bazali côté les mapo bomona Océan de la presse à télé mabo vraiment beaucoup ça bango merci ya mingi pe merci na bandeko la ngai nyonso oyo ba ko la fierté ya Océan de la presse congolaise lokola mona mère de Brino na Autriche la chabienne na ebini na lobate papa Michael nazanga kama lobata on benga kabino on ezaka faso nga ko tombola bilo pe ko pesa bilo suma makasi équipe pour la té les États-Unis d'Amérique mana nanga na kunya dolanga Nzambe na ebité la lobani nyanga mokonzi na Angleterre Charlie Chobo petit frère Zola Emmanuel na Toulouse papa Toussaint molonga nya mama Elo vraiment désiré Botuna la maman Elisabeth Botuna en Australie papa langa G3 boza tellement ébélé ba petite sœur en France vraiment tika nzamba pambola bino papa le bolodwa président le bat tika le bat ke le boso nzamba pambola yo na mona nga mutabo ete bolodwa abiso obenge na tongo la midi la pourquoi aza on a pour intervenir bon mutabo nga Océan na kata te pona ye Bruno Mimbenga prompt rétablissement kabu ya l'homme puissant. Donc vous allez absolument pour la sensibilisation. Ezu la sensibilisation équipe pour la tête. Ezu partout dans le monde. Bana chango ba tomboki. Chelangai Blaise Lum. A
tombo qui la tongo lelo maman c'est mais la zaki na morgue andaka ya koleka na émission plutôt kasi to zoena et bon moto Blaise Loumou, sentinelle de la République démocratique du Congo, gardien du temple à UDPS. Naeka koyebisa Mama Denise Nyankero, Mama ya bana, Mama ya tous les mamas ya Congo. Mama Denise Nyankero, Fondation Denise Nyankero est une initiative ya kosunga ba président ya parlement debout. Ba foute la katanda. Ya kosunga ba communicateur. Ba foute la katanda. Mais quelle mauvaise foi. Ya bato mibale. Ya Christian Bosembe na pasteur Gili. Balakisi mauvaise foi. Oyo mbongo azanango, bango pe bazanango. Communication ya chef de l'État. Eza kitoko te na bato bazozwa mbongo na Fondation Denise Nyankero. Pourquoi na lobi bongo Mama Denise? Christian Bosembe na nzungu ya ba communicateur ya UDPS ekosala nini? Muta FCC muta PPRD. Christian Bosembe atake biso awawa. Tant tozaki na opposition, ya kofinga biso bato sanzete bazoba, bamelaka ma ya 50 francs na manioko ya 100 francs. Lelo Christian Bosembe to bundeli eto zu pouvoir azozwa $5,000 na maboko ya Mama Denise Nyankero pona futa ba communicateur ba futa ndako. Pasteur Gili azozwa $5,000 moteur Gilles a fabriqué ayata na parlement debout ya Gilles azwa liste ya ba président parlement debout ya Gilles bazo souffrir bazwa kata $200 à chacun ba futa kandaku. Mais basalaka yango te mbongo wana batia yango na poche na bango. Mais atake ngai sentinelle de la République démocratique du Congo. Communicateur vrai ya chef de l'État. Oya zwakata ni 10 francs abundaka ye moko. Bazo zwate. Mais Maman Denise, il faut arrêter ça. Il faut kokata yango baza batu mabe. Christian Bosembe na pasteur Gili baza ba bit de confiance. Yo pesi bango confiance na libanda so babimi ba tembongo ba kei nyangwe. Ba ke kosala balolendo. Bala sa batunde balata ba vesta tai. Bala sa batumbe ba kombata bazo souffrir. Yango nazo lancer message na première dame Mama Denise Nyankero. Soki biso ba communicateur to ba président parlement debout. To sala yo mabe. To tuti sayo libaku olimbisa biso mais biso leader na biso za mukwa tombolo Fati Beto kwa Fati Beto to ko kufa bande ko boyoki ndenge kaka biso tolobaka to tambola kala biso ikoke lokendo po te to koma wana bolandi bande ko i 2 pese kanda ekoleka bakoloba vraiment bango bazaka ba brouette bali bongo desi ba kokotola te bato boko soki ba yeba satemi ba ona libeka bango baleki liboso kasi ba komoko ba ba bonde tumba ba kolia ta banga te mais n'interpeller na nous président de la République moi na mboka Antoine Chilombo papa na ngai bato ba bonde tumba lokwa bano ba Blaise Loumou est-ce beaucoup pesa bango ta chance mokete ya solo yo poza na équipe na yo ba omo yeli kasi bana on mwana oyo atika na souvenir ya mabe ya Kabila ba violer na 10 personnes mwana mobali asenya katile nazwa chance ya kelotala na kala ngane loko te mo mto na zaka na kabe na okaka pasi tango na mona kia ko saba vidéo mais loko eza combat ingénieur Chocho memema alela mais IDPS boye belande ye bo kende mais le président de la République est-ce que bana ko tela bango ta lisuti na ndenga mabete le tumba obiso to bundaka lokwa to bundaka na peuple bato nde ba boka biso kula to ka batala muka po ba mona biso ba eneta ko tozolo ba makambo oya mabe IDPS au sala mais lelo pena boy supposons président Eli Martin Fayulu m'a dit da komi place morobo na rolia ta difa fu mozu to so komi place morobo na rolia ta difa mais oyo pe boko nyoko lo pe bato la bilo ya IDPS oyo bo sala pe mabe. Mais bano ba okufaka kolobeke le boke bozona bango na ba Gilles Moniere bozona bango balela pété hein bozona pe bango bo pesa bango ta ba kombola kata place moko bazora ta 500 et ko za la pe bien po baza bato ba bunda bazui bo mona na bango ba bundi la papete anticipate metala lelo bazaka ba brouette
tala lelo baza Blaise Lumu na lobby na boya kala ko tshaba vidéo na ote yango mona tshaka mais et ça la nga pe passe yango na nga ko yebisa boza la peuple to bundela bilo poto ozanga courant to ozanga mai to ozanga makambo ebele biso la bino mais tango bino boko kendaka lobeke e ko sala pe kitoko pe makasi bandeko makambo ezali makasi ndenge to ko loba boye mokolo mwa mitano na lelo statistique ba mort na est ndeko na catastrophe na mwa ba vidéo ba ndeko est to zakala bango na TV mosusu ezaka kuna lolaka ya Kivu ezanga kapenza te kotindela biso ba biloko mama Océan lolenge bosala ka bémission to sepelaka na sensibilisation bwa bino to linga rapela to zanga bino elongo kasi ndeko la totika kobuka lokuta totika kotambola na lolenge oyo elongo bani te ekolo bwa biso pe este bakobika te babomi na ndenge ya kosakala te pe ndenge tokoloba boye Goma lobi soki boyoki yango tombe boboya te ambiscade mouta kosalama wayo totyela bilo bilili ya lite bandeko ba biso ba este na kati ya Goma bamokangaki bato ya M23 baoyo barekretaki bamokotaki po ete baza na lisanga ya koboma bakongomani bakangaki bango babale pe batiaki bango moto ntango bakotya moto bakobenga biso pe salaki nga lokwa kobanga moto akonyoluka pe abolokwa mosofi akimi moto balandi lisusu molimo oyo eza na bandeko la biso ya este nde nalingaka mwa kongomani oyo ya Kinshasa to kino alata yango eyali bango mpo na souffrance eyali bango mpo bakomonaka makila ntango nyonso soki ya solo tolingaka ekolo ya biso tolata maloba mapapa manzoto tolata maloba mapapa oyo bino bobengisaki François oyo bopesi yesu bobakisele ilunga totosa mwa maloba maye tomekola kobunde tumba bandeko bangai po ete tolonga po malembe bandeko ba este bakokabwana na biso pamba te bakopesa bango pe malako bakotalisa bango boni basundoli bango bakotalisa bango boni bango bakokufa kasi bobosani ete po basala téléphone portable yali makila na yo na ngai po basala ordinateur yali makila na yo na ngai po bango bakoma kotya biloko bya bango na bamasini bakoboma yo na ngai kasi boni biso awa tokokoka kobunda te bayi député misala mia bino yali nini n'est-ce pas comment batela bato pe bolinga ete ekolo babino tambola malamu pasi pe mawa pamba te bandeko babiso bakomi kokende pe moke na komi kata tina ya likambo na bango po ete batikala bango moko bazwa bonsomi bwa bango kasi ekozala malamu soki tokaboyi na este ekozala malamu ekolo babiso Congo ekoma biteni bandeko ngala banzi ete biso banso tozala bongo nsima ya mwana mboka ale bolojo mpe mpona mimbenga mpe mama Océan mpe Josué Lumumba po ete tosangisa maboko ma biso tobunde tumba likambo litika na Congo yali ya kobunde tumba ezwi kabuya l'impuissant vidéo toujours na compte ya Tchango Milobela Tchango ozwa ba responsabilité non na maboko awa tozali précisément kaka na route Mokali mutu paza na Kingasa na suka akoki ko ya place oyo toyaki po totala ndenge nini tokoki kosala forage ya mai nesika oyo nde tokutena papa nda melisaka batu ya route Mokali ya ngambu oyo mai toza na ngambu toza koteni papa quartier Mutukutina ve quartier Mutukutina ve eza précisément na route Mokali maître Turambo Membatable elongo na tous les diasporas balinga kosunga congolais tala niveau congolais zo vivre papa yo moko loba po ezani papa zamai bassin na ngonde yango e utaka na sia mabele voilà skoyo ikanisho ezwa ki ondenge ni
alala na nzala maizate maizate likolo na kati ya capitale RDC oui nayi na biloko kolia maizate alali nzala tongo etani nayi kusala musala oyo ouais libulu après libulu ati tiwawa ouais nakoma komela mai nakoma koteka mai bato bayaka pene belé mpe bayaka l'état sunga yo te rien ngai moko yo nde osunga population sikoyo okoki koloba nini mpona badiaspora bazolanda yo maître Tshura Imbattable mpe bakongolais oyo bazolanda yo basunga biso te bakosunga na combien mpona ekoma forage bato batoka mai ça dépend mosala bakosala awa eza mosala makasi na kotonga na koplanire yango bato bayaka pene ebele kotoka mai awa papa soki na elanga awa mbele omoni awa babidon bino moko boyoki maître Tshura Imbattable wana ezali bassin ya mai place oyo papa bomba ya mai mai oyo bamelaka mai oyo basalelaka mosala mai oyo basalelaka nyonso donc j'espère que papa opesa numéro na ye toza na posa tosala deuxième forage awa parce que forage ya liboso deya tolakisi bino en tout cas ezosenga biso vraiment il faut ba moyen eza na baeffort ya badepute te baosunga biso eza kaka biso mo bakongolais maître Tshura tous les diaspora kopesa loso na ba ONG kopesa fufu na ba ONG kopesa masangu eza eloko te mais eux eza important ezali congolais azwa ata mai ya komela na nzela na bino ba diaspora en tout cas nga naza na nga na eloko oloba te nga nalakisaka kaka ndenge ntango esouffrir nalakisaka kaka ndenge ntango tozanga nalakisaka kaka ndenge ntango tozokelela en tout cas soki okokota yango doute j'espère omona ndenge nga moko nazomela mai yango tomelaka yango déjà tomelaka yango tomelaka mai yango tomelaka yango maître Tshura toyebi ke bato ebele bokolela bolela te oyo eza nango na village natalité eza nango te ke oyo eza na kati ya ntango en tout cas bamerci na bino bato nyonso bokoki kozwa ntango ya kolanda biso tozozanga mbongo ebele te mpo tosala deuxième forage tozozanga mbongo ya ebele te benga maître Tshura benga biso en tout cas tokooriente yo soki oza na poso mona yo moko bimona meso okoya komona merci beaucoup merci na bino bato bazuli bakuya kolanda biso na mokolo molelo na ezwi ezali bongo branche moko totya l'océan du Congo chaîne à libération epai oyo toyaka bakongomani bisika oyo topanzaka tosasaka bisika oyo tobelaka moto ya papa lemboloto ekita ezikisa misala nyonso ya baloki ya yekolo Congo ya leta moini leta assassin epai oyo toali koconscientize komobilize kosensibilize kolongola peuple congolais la bolema bisika oyo totyaka litolo na nzete po ete tobenga yango malamu epai oyo tokosala bongo mosala ya Jean-Baptiste epai oyo toyaka bongo basinzili kobetaka mbela ete tolata molato mo etumba po ete tobunda etumba tozwa bonsomi bwa biso esika oyo totelema ferme fidèle mpola kozela lisekwa ya république démocratique du Congo lokola abakuka esika oyo tomokundolaka maloba ya nkoko na biso le laboureur oyo aloba na biso beche fuyene leseni place ke la mer epasse ezwi endimami na molongo mobimba pe bakinoa bakokonsome yango bana changu banjilwa bafandi na ero nazoyebisa bino na sirop babi tovandi na sirop tozotala ezwi mama océan sayo toza molili bana ya Kimbanseke bango pe balobi tozali elongo vraiment esengo ekosala biso pamba te on dirait que batu bazali kolanda biso wana na moni pe ba programmento moto ya makasi na biso ya Congo bande quoi fola la tarape mo neta pembe wana moni bébé Rico
na les amis de bébé Rico bango pe baza liboso etando eke ba Olanda ezui tika nzombe a battre la bino vraiment na ndenge boza ko consommer biso ezui la monte religieuse équipe pour la terre les États-Unis d'Amérique mana ngana konya de langa to bunde tumba yanga mokonzi d'Angleterre to bunde tumba pour ete to récupérer ba valeur na biso ndeko moka sengi stade kabuya ko cha stade wala ya bato te test stade o ya côté ya basango o papa zoto na bongo to so. La culture du mensonge est en train de gagner du terrain. On ment comme on respire au Congo. On ment pour couvrir ses propres inerties. On ment pour couvrir son incompétence et parfois pour justifier son irresponsabilité. On ment. Voilà ndeko Achille Tella, voilà la moni Gracia Umba Tella, les amis de Gino Pe, balobi biso pe, Tolanda kayo maman Osea, Alino Moke, Monseigneur Liso, Yankolo ndeko soko so le kan direct otanga kombola yo, tozala kala motema mabete kasinde ya téléphone et c'est la absolument passe pour nini tozo banga kaka. Maman na Suisse, que Dieu vous bénisse. Vraiment, moi la mère de Bruno, on est ensemble et là na papa Michael. Tolo banini lelo tozo sensibiliser. Tolingi nini. Que demande la population? Que demande le peuple? Balingi ni peuple congolais, balingi Félix. Peuple congolais, balingi mokonzi ya malonga azala po bango balia malamu. Mais poto comme na niveau ya kozwa mokonzi ya malonga poto lia malamu. Eza kosenga na yo na ngai tout ça la violence. Eza kosenga na yo na ngai to bunda. Eza kosenga na yo na ngai tout ça la blague to ça la lote. Tout ça la blague to ça la lote. Bato ebele bazo sosolate. Pourquoi makambo ezo sala na Congo? Ezaka po ba déstabiliser chaîne de libération. Merci encore une fois d'abonner au Sénat du Congo. Bino pena na s'abonner te bo continuer ko s'abonner massivement bo ko za décider. Pena bino bato bo zokali ba ko la émission du début jusqu'à la fin. Ko liker, ko partager, ko toba commentaire ba si je sais pas ba jamais nzamba ko pambola. Ndeko la nga chaîne eza libération. Chaîne oyo elo bakala bino bo solo kaka bo solo. Chaîne oyo eza nango na posa ya makambo mosusu te kaka libération. Lelo oyo mbongo ezobima ebele me esala mosala te. Raphaël Kibuka la matete nauta koyebisala bino ete mwana moko akatalaka monoko boye likola bambongo bapesaka bango. Lelo ndenge toyebisa bino ke mwana wana akufi. Mosakola autela koyebisa bino bolimbisi mwa moke lolenge nini ba député ba bomi bato la chambre. Mokolo mwa lomingo moleki esalamaki pe oyo pesi mbongo aboyi na komina yene. Me bande ko langa est-ce que photo tambola? Bona ko tula no bato ya mayele. Est-ce que makambo ba député ba ko sala to na pré-campagne to na campagne to pe ba ko buka mabeko le konza. Po moto akele ko so mongolo to lokola carte na ye. Il faut mettre fanfare. Il faut même abattre. Na ebité comment mina mobeko. Na 2008 bato babimaka te. Na 2018 plutôt. Na 2006 ba député bakela ko so ba carte ba rote bato balamdaka bango ba beteka bango ba fanfare. Oya lelo e ali kasi nini pe bato ba ko kufa mais ba ko linga te ko sanctionner bato ba ko kele ko soka ba carte na bango ba maki tuluku ya bato. Mais ceux qui sont là qui biso to lobito bi mananzela poto revendiquer ba droit ba kotinda ba lacrymogène ba police ya ba fabo ba kokitela lolenge pour la kosala biso mabe. Nini ekoleka la moto ya bato. Bande ko bangai lelo to ebite tango peuple akela ki la stade na ebite soki Martin Fayulu Madidi mtatinda kiye na ebite soki Fumusu mtatinda kiye na ebite soki ale bolojwa na ebite soki ali biso Paul lelo oyo ba ko kana ba ko sasa to ko yebate peuple congolais na futela ki transport kwa kele ko bela nenga bela ki la stade to ebite bande ko langa
toza la minute moke po to ko ke sensibilisation mais na lingi na to réfléchir peut to analyser ensemble to ke na bila ya mwana mboka Félix Antoine Tshilombo wutoye azwa bokonzi bwaye botangela ngai nini ya malamu oyo ya sali nini ya mabe oyo ya sali ebongo to sala débat to kopesa numéro o bilo bokota na nzela ya Singapour to benga na direct ya Océan to bandi na bato ya kangisi na gouvernement na ye ata mutu moko akokisi mibeko wana ya boloko te ala kaka biso ete baboloko makozalaka lisusu te po ete Kabila nyokolaki bato ANR ekokufa mais lelo tomoni ANR ekoti nde na bajournaliste ANR na bamusicien ANR na théâtre ANR donc ANR ezangi ata ntina na losele nango ekoti ata na toilette ya moto ANR avandi na ndako ya moto ANR avandi ala kaka basoldat bakolia bakofutama bakozala mituka tikilo lelo mawa mingi tokomona police soldat oyo akatela lokola uti la guerre akokota kala babare na banzela kosenga musuku takomi kointimide bato soki tozalaki na l'état sort na bato esengeli bapesa bango esika mpo bali badanger moto akotala ke nakatani lokolo to loboko to liso nakomi inapte mais gouvernement oyo nga nakomeli inapte ekokipe ngai te ntango akozwa moto na nzela ya Simon Ndoki akoboma ye te mpa botola eloko nyonso wana soki tolobi bolongba bokoloba bokolembe faci beton oui beton kasi beton yango ya betole biloko nyonso faki azala ata faci mabele po ebota nkona kasi papa Keïta totala mpe ya malamu oyo etikali na nsima te totala mpe bopeto te bandeko na ngai namoni bato bakomi kini bopeto la limete otali elamba na bango mbindo otako kombo ya balabala elamba na monjuluku ye moko tatana na moye suku ya malonge ya lite ye moko tatana na sapato lati ya malonge ya lite akokombola bato bakoleka na tali bepela tuli bapesaka bilo bonya bitu zaka na 10 000 tokoma na 5 000 wana nde motema malamu siko mbongo ebimaka ya bakomboli oyo bakombolaka balabala bokoki kolatisa bango balongo te bele mpe bolingi boyiba bobele lolenge ya mindele me botala bakomboli ya mindele ndeni basalaka misala moto wana esengeli azala protege parce que moyo oyo ekobima ekosilela ye ata papie te akopangusa mitoki mwa ye bilambo bokopesa bango esi ezuluki na moi mpe bobakisi likolo nango 5 000 francs congolais mais soki tokuti bino na babwate na ba 6e makangu mbongo ekobima mais na moto akokombala sa moi 5 000 ayaki na 10 000 bobi okozwa 10 000 te moto bolema lezwa 5 000 ye pa ye ekokombola manke ya biloko yango bomoni soulèvement ekozwa makolo te mais nga nakoliki ete kozwa makolo mpo bato bayaki na stade mutu moko apesaki ye biye te ayaki alobi na ye na stade ntango bakomi na stade misusu mpe bapesa ye bango bambongo mpo batonda ndenge wana mpo balakisaka bila ya Félix akoteli biso pape namoni Félix alobi si je savais papa alingaka ya te aza kolela malgré basimbalaki na mbongo maboko la maboko pasi pe mawa République démocratique du Congo aza na besoin bunda po esthétique la mobimba to utaki na komo yebisa bino ete la Congo central mwa nyungu to zingami na bato malamu te ba opposa babiso bali faiblesse na bango ezali nini bakolanda miele ole batika lolenge bazali bango baboyi kobunda etumba ya bavaleur balingi etumba ya katuku bianza yango omoni pasi pe na République démocratique nayebi te video oyo mpona okoma na suka lelo yaki sensibilisation so bakoki kolakisa bino yango yo moko omikata ntina ya likambo na yo omimona nakoyokaka mama océan
est-ce que faut nalanda lebolo jwa te nalanda Bruno te nalanda Josué te po te to bunde tumba oyo na soutenir te bato baza na vraie version à Congo pour na ko libérer yango po ata superficie à Congo ba bomba soki virgule wala mosusu kabu ya chelo vidéo. Actualité du jour, nous sommes le 22 janvier 2023. Je ne sais pas si tu es au courant, non, mais au Congo démocratique, hein, Kinshasa, on a découvert une pierre électrique. Oui, comme tu m'entends là. Ça dit que la pierre là, non, ça a les deux neutrons, plus et moins. Dès que tu mets les deux fils, ça t'allume la lumière, ça t'allume la lampe, ça t'allume ce que tu veux. Imagine ce qu'on peut faire avec ce genre de pierre. Déjà que le Congo, c'est le pays le plus béni du monde entier. Ça dit qu'ils ont tout là-bas chez eux. Le lithium, le colbato, bref, tout. Mais c'est en même temps le pays où il y a les plus pauvres personnes. Imagine-toi le contraste d'un pays comme ça. Donc les gars, pour ceux qui vont dire que oh montre, maman, la vidéo, regarde, ce n'est pas moi. C'est les gars qui fouillent dans la terre, qui cherchent le lithium, le colbat, les gars qui travaillent toute la journée. Regarde. Ça, qui m'appelle. Tu as vu? Tu as vu? Tu as même regardé la pierre là. Donc les gars, ça va, ok, très bien. bien. Le Congo, la guerre va finir avec le genre de découvertes de Syrie. Très bien. Ça ne va pas finir. Si nous, les Africains, nous ne décidons pas que ça va finir. Donc les gars, il est temps. Hein. Je ne sais pas ce qu'on doit faire, mais je pense qu'on peut faire quelque chose. Je ne sais pas moi. Mais quand je vois ça, je sens que maintenant, non, ils vont subdiviser le pays là si on ne fait rien. Donc s'il y a des gens qui ont l'argent là pour investir, les gars, nous-mêmes on doit développer nous-mêmes nos choses, nous exploiter nos propres richesses. Donc s'il y a les gars là qui ont étudié les minerais, il y a les gars qui ont étudié, je ne sais pas, dans la science de l'électronique. Les gars, on doit retourner construire nos pays, notre continent. Sinon les gens vont venir sucer encore tout partir avec. Vous vous imaginez, les gens vont dire que oh c'est faux, il ne peut pas avoir. Tu as déjà vu avant de dire que ça ne peut pas avoir. Non, parce que tu n'as jamais vu, tu crois que ça ne peut pas exister. Dis-toi alors que non, Tiffany & Co. Il y a une pierre là-bas, Témérine, voilà ça. Qui est chargée d'énergie. Et ce sont les pierres là qu'on utilise même dans les voitures électriques. Le lithium, le colbat, tout ça. Tu crois que c'est quoi? C'est parce que tu n'as pas encore vu que ça n'existe pas. La nature est incroyable, les gars. Ça dit, on doit nous-mêmes chercher à développer nos choses. Donc, si tu sais que tu as appris quelque chose dans le domaine là, papa, cherche à faire les recherches, à développer ça pour que les gens de l'Afrique puissent bénéficier, pour que les Congolais eux-mêmes bénéficient de ça. Sinon, non. Ils vont subdiviser toute la région, tout le pays, parce qu'ils veulent exploiter ça, partir avec. Donc, les gars, je ne sais pas moi, partagez la vidéo, commentez, likez pour que les gens... Merci la bande de la bande pour la vidéo. Na awande na tchelanga litono pe point final parce que ezali sensibilisation. Biso tolingi to bu. Bolimbisi. Biso tolingi to bunde to mbande kolanga. Kozela mapona me 2023 Félix Asalamba la SNI Félix a cour constitutionnel Félix alamba lamba babiloko la ye oyo Félix a reçu deuxième mandat ba dodo kamba ba liwana bato bayike bolimbisi mwa moke bato ba ko benga toza vraiment ya émission poto comme pe la souka to kobongisa pe ya bilepe bokoto. Vraiment, tu comme la personne la souka. Congolais, olingi nini? Okufa nzala ba pesa ko 5000. Congolais, olingi nini? Bachola kayo, Congolais, olakisi ko ali moto matondo nzambe alola abatela yo. Président Eli Monamboka Martin Fayulu Madidi, tala etumbala yo. Talaba Valère Nango, Mwanamboka Adolphe Mouzitou, son excellence honoraire, Bobatsela Kaye Fumumpa, l'homme de titrisation de terre. Oh, à Kotombo la chef coutumier pour bazo bonsomi na bango, ko boycotté loi ya bakajika ya mabele nasi ya mabele et pesami na l'état terre. L'état azali mobeko akuta mabele na kolo lango. Vraiment totombo le kolo biso to tombo lankita, tomi tombo la biso moko bakongo mani, tomi pesa ba Valère na biso tombunde tumba. To ali contre te na bino bato bozoni bosa elekolo la ndenge bosa ba député bosa la banani kasi na ngonga oyo yango te ndeko bengana Kagame po ete Kagame telemi Kagame a chapenza Félix akata moleke kasi biso tolobi to bunda etumba po ete tolonga la awande na sukisi
Merci encore une fois la Kabouya l'impression d'échange par l'équipe qui gagne. Merci na Moïse Ngombi, Missap électrique et Papi Jay, directeur recherche stratégique. Et Sango Mokondi, Parabémiso Babiso, pour mettre Golano, Bondi Abotar de Bono, na R émission Eko Komelabino. Mamour Dangola la Mokitene Florencia Matondomido. Merci na le number 1 Juka Amiosoyan de la presse congolaise et Juno Loso, mon ami de tous les temps. Penabino Banso Obolina Rabiso, tout Simba na Loboko, pour te foutre Banguna dehors. Faji, Oyebela. Mandat de Bye. Tokutani à la prochaine.